Edingo dernièrement bolanda ki abongoni motema ke pa comme liwale ça. A longwe lelo ya kena kimbangiste. Au juste à la sans position. Soki bato bakoyeba na lobaki kalake na kati ya mboka na biso ba pasteur bazate. Moni ba edingo bebe wala o edingo ozo toucher les églises. Ozo toucher l'église keba vino za mukuse okufa. Mboka lokola RDC bato asambela kai bili. Mais changement za la gâté. Poto kumisa ndi sata to kumisa nzambe te. Edingo ça m'a edingo a elo côté bana le otilobi donc a touché l'église té. D'abord edingo yo za champion du Congo. Ndako ya pepe na mai on a champion ko fana wana. Na kosenga oya yebili kambute. Abenga ngane stade martyr. Bango tous les pasteurs balikana eskane na ona ko ba vérité ba pasteur. Ministre des Sports, vous pouvez s'engager dingo na stade Alex Ngaki ya sali. David no kata mutu na yona. Ngo bangi dingo te. Edingo ye lo côté na bandele. Edingo vous êtes lo côté banale otilobi. Vous êtes lo côté. Banani lukambo no lukambo parce que edingo tilelo wana mta passe. Zawadi, demo zawadi. Soki okoleka okosenga mai kalambai. Pardon te, l'an 2022 est aussi le layo mabe. Quand nous avons une simana, makile zobima et fungwama. Kasi oye na réseaux sociaux. Kasi demo abimi na 2022 comme les zawadi. Donc alimbisaka, au quatrième fois alimbisaka na yeye. C'est que zawadi c'est que achayo na zakala. Za. Donc dernière lettre alphabétique. Dans les chèques. Non, yo penako les chèques ya basi nyonso ya Congo ezande yo. Zawadi. Zawadi, otiki ndaku na yo, otiki lit conjugal na yo, otiki mobali na yo, otiki bana na yo. Ça va gêner bon, moi c'est un bal. Oui. Zawadi yo, wana molimo ba kocha yo linga mibali. Yo ma se mibali bonne toza ba faible. Mobali abanga ka moi cité. Mobali même ata moi ça na alliance a okende na ye. Troisième jardin d'Eden eza Zawadi. Zawadi aza Eve. Mike Kalamba yaza da. Jardin d'Eden ya chambre basale makambo wana. Si bato majabu. Soki bolongoli Mike Kalamba ina majabu kufi. Pondu na tabesika moko. Zawadi azaki pondu, Mike Kalamba azaki taba aliye. Mike Kalamba okwe na kwisa Zawadi. Lokola nenge samsa kwa na kwisa Delila. Cédric qui coûte tout le monde à la tête continue sous-vêtements de l'autre bimi lokola. Choy mutandu mbala Cédric. Écoute ça comment il allez-y maga cowboy. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même dit biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même dit biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Lo boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons pris de Kiko. Contre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenants, tu vas pas mouchard, non, je t'ai loué. Non, pas habillé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu.
na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyoso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Tena balandi nyonso ya Chebiso Télévision, une chaîne qui vous ressemble, hein, balobi vraiment, bozala vraiment scotché, cimenté, bétonné. La chaîne Nabiso ya Chebiso Télévision na yebi ke bozala jamais dessus. Donc voilà, on est là, les vraiment trop le belamo ba sujet hein, ba sujet zabiso vraiment ebele mais nazana plateau nanga na côté nazana prophète. Mon prophète. Nana prophète Eric na ye trobeta penza mama solo mais avant cela balobi à tout seigneur tout honneur. Banda et le côté sans pour autant dire merci à notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Ouais, Pessibiso souffle de vie gratuit avec bien sûr la permission. Il y a réalisateur Nabiso soy des jours ko fungo la biso. Nazwa en tout cas prophète Nabiso. Bonjour prophète Eric. Bonjour. Maman Nadeski mana babi dioyo. Il y a pas problème non ba peso mo prophétesse qui mana. Ah na ko yango balala ga bala mukaba zwaka. Mais avant vraiment to banda so ko conduire biso na prière et ça la biso vraiment bien. Seigneur te pèse merci pour na journal lelo to tomboli komona yo. Père bilobi il y a beaucoup de bana pour ça. Bilobi na biso na mokanda Exode chapitre 22 verset 18 et lobi ke okotika magicien mon côté abika lokola mutoko edimbo to otika eta bika na comme na Christ Jésus amen. Ça me la oh ba prière yo. Dans Zamba édité à Bika. Mais oui, parce que dans la Bible, Exode chapitre 22, verset 18, Zamba appelle ses instructions et pas Moïse a dit que au côté comme magicien mogoté en vie. Et na quand Tambo en habitation na chasse tu dis que les magiciens Azali. Ah, yo to bengi ya Azali na bino. Ba to mesa na benga et dingwe ye di donc ba nato ndo ko la to mona ba to ndo benga en tout cas ye di to za vraiment ba sujet belé. Mais ngai vraiment obi ke na su tellement ba message belé na su ba appel belé ngai kana sanga pe na za mwana na nzambi. Ata na eboye mba penza bien te mais no linga avant na kota penza na bien liso na biso na madame te bo condamné ngai te na ndenga na oyembela. Na ninga nzembo mingi. Azonga ba mwana kumama papa ya yawe kumama omoni bato ba décourager bato ngamu nazoye malanga me ba linga ba décourager nga en tout cas voilà to banda pena ngai na yakisa bino ke na yebi nanga nzambe ezate to yaka poto détruire l'église non to yaka olakisa misala na bato to bimisa yango na poisa parce que ba famille ebele kabwana
pour na ba prophète, ba famille belé kabwana pour na ba pasteur, ba famille belé kabwana pour na ba prophétesse. Les enfants sont nous. Autres monaka na ba balabala eza pour na ba église. Alors yango mona biso to ataka kite meto ki ka ko bimisa nyonso na kuku ezaki na kuku to bimisa ngo na poisa ba les à côté musu ba tcha kate na mamba église. Biso to yaki koloba yango. Merci na bato pe bazwa ki likanisi ya ko critiquer biso to linga bongo. Bozo critiquer tozo yeba ke bozo landa biso. Na place ko bongisa to bongisa. Ba ope ba yaki ko attaquer biso bozela. To refunda bino po bo check église boye. Te biso neto ninga pe bato ana. Po biso to sa analyse to yo ko accuser mutu moko te. Voilà. Yé dialobi na mboka o ba pasteur bazala te. Ata pasteur moko azala te na mboka o. Vrai ou faux? C'est faux. C'est fondé. Oui, c'est faux par rapport à Babilo. Moni Dingwe, papa propos na abana depuis Kala. Et depuis Kala, Tolanda Kaye, Total Kaye. Je crois Dingwe na Yebeli, atkala aux champion Moroté. Oui. L'habillement champion habite Texas coup nous taper ça à boya repé ça. Bon, moni ba champion du Congo ba champion to Yebi ba Dingwe baza kutete. Ce me doit Undertaker abongoli mutema Undertaker un démon. Démon Undertaker Aleki et Dingo Banda le Tilom Nakisi. Mais il a compris que non, il y a qu'un seul Dieu. Dieu existe. Après si vie n'est pas Christ Jésus. Et Dingo dernièrement, Bolanda qui a bon moté, marqué pas comme le Wallet ça. À Longwe, Lelo Yakena qui bangiste. Au juste à la 100 position. Donc on a raté et Dingo. Tala et Dingo, on a compris on a raté Bablum so Salagana. Et Dingo comme on a bloba bloba théâtre, comme on doit sauver. Yo sommes le champion pénal catch. À cause ça gag. Mamsouba Beng Seka pour champion. Champion, on a gag. Gag est là 20 minutes. Champion. Dans 20 minutes, dans 5 minutes, champion. Au moment où Edingwe, ose toucher l'église. Ose toucher l'église. Keba vineuse à Moukoussé, au Koufa. On n'a pas de papa quoi. Edingwe est l'autre côté, Banda l'autre lobby. Banda l'autre lobby, Edingwe est l'autre côté, Edingwe Belaka. Edingwa liaka fufu, Edingwa ça m'a aidé, Edingwa est l'autre côté Banda le lobby. Donc a touché l'égliseité. Sora na pasteur na oya fabriquer na osimba kisi, ake na osimba kisi. Ba pasteur, net ba biso to ba mabo na so pembe. Na simba kisi te, na ebika na ebinda kwa nganga te ne ba yembakana. Na ebinda kwa nganga ndako Edingwa mate. D'abord Edingwa yo za champion du Congo. Ndako ya pepe na mayo na de champion ko fana wana. Ah. Non, on a dit que oui, qui retourne en Ouiza. Retourne en Papouani. Non, parce qu'il y a ces défis. À l'Obiboui, ceux qui pasteur à Zatene Yozolo Bawana, bah, c'est stade de Martyr. Bah, stade de Martyr, il y a combien de ministres, il y a combien de ministres de sport? Bon, à la Kissa, pasteur Sobazali. À la stade de Martyr, bah, c'est stade de Martyr. Qui m'a dit aussi Basila depuis Kala. Bien, non, sur le pasteur, ou à l'Obika qui a un vrai pasteur, à Yakuna. Bon, ministre des sports, vous pouvez s'engager dans le stade à la Ksanga qui est à Sali. Mais oui, Edingwe na minutes oyo Edingwe aloko Goliath. Na temps oyo maintenant Nzamba aloko qui le vecteur. Ngainde David no kata mutu na wana. Tala basakana na Nzambe te. Lorsque tu es en train maintenant de défier Nzambe, yeba ke Nzamba na ba oyo ba hotelema. Goliath sotangi Bible bien. Otangi Bible na 1 Samuel chapitre 17. Vous remarquez que Goliath a bima na tongo na midi pe na pokwa. Na tongo pona obangisa pona obebisa matina na bango na midi pona obangisa après midi na bango puis na pokwa pour que ba golala na malamu te. Donc c'était Goliath. Donc Goliath ça dit ça signe moko ça dit pona finir ça dit le gola ngambe. Donc ça dit donc alors quoi na nyoso. Mais le petit David tango batandimate ba benga David ba te bena sibo traitement depuis de yakala. Ba totanga que non nena moya komate. Est-ce qu'il y a un prophète asaka orgueil. Bona ba traiter on nyoso retraité. O ba benga nginzamba apambola biso. Ngalet ngana mais ni tu ngako bangi Edingwe te. Edingwe est l'autre côté na bandele. Edingwe vous êtes l'autre côté bana le lobby. Vous êtes l'autre côté. Ngana banga ete. Mais siko ya lobby bongo par rapport ya makambo. Ils ont ça na mana église. Et bato bakota repana bato bazala rabu. Mais akele ko sert associé na bato na bakota mais akokota bato nyoso na kata même badi non. Parce que net ngana d'abord Edingwe bana na yeba tata mukolo alongola kaka elamba abundaka na sous-vêtement. Tata mukolo tilelo ndako tana gomba na ngote. Surtout les caméras ana kota mai na matete kota mai na matete. Tilo wela transport. Ezaye mutalo ba. En fait na biso mutazo loba. Parce que il y a aidé à lobby
Nambo Canabiso Oyo, pasteur Azati. Et puis ceux qui tembe, ba pesa stade de martyr, azwa ba pasteur nyonso ba ya oya tchetemba oye ba. Ba rapone dingwe. Oui, pour ba pasteur Azati bazo bebisa ba foya ba bebisa quelque part un peu dingwa za en raison parce que kabundi wale sa mutasa biloko wana c'était Zare Baba Swe. Kabundi wale sa ayibisa edingo toke na stade de martyr, abiso tchetembe. Na foot le même avion na pesa mbongo edingo akima na stade de martyr il fallait akende edingo ta simba kabundi wale sa edingo ta simba kabundi tala omoni be dingo ala kwa mutu mota mo den esprit de mort aluka pesa okufela kana bezo to mona yo né kana bezo to mona yo ata mon esprit de mort ça dit aluka pesa mo okufela déjà parce que déjà et créer des problèmes mais toi la besoin simba yo te garder bande na yo sala bagag na okene lo na ba sobe na banani luka mbongo luka mbongo parce que edingo tile lo wana mtapasi tile wana mtapasi donc tile lo wana mtapasi donc na mona ke excel ba mingi edingwe na ole satan est légal mais ya lobi pasteur nyonso frère na ye azaka Denis Lesi ce qu'on nous comprend frère na ye Denis Lesi par rapport à lobi na ba pasteur nyonso bazana frère na ye Denis Lesi ya ona ina yeba frère na Denis Lesi par rapport ya mwana matete koza mwana matete to par rapport ya ba maison quand ndeto yo kakatonde d'abord Denis Lesi d'abord mwana matete te batu fois balongelo kwa Denis Lesi aza mwana mumbele amona limete amona mumbele Denis Lesi amona matete te Denis Lesi ba ba propos moko papa ya ye vu que Denis Lesi na bandeli abanga ke dingwe wana Denis Lesi nde akene ko soigner abake non moni aza c'est mon frère pour na bon blanc pour banga c'est que dingwe na ba secret Denis Lesi yango ce que pour bomela e moto na va ke nezinga beaucoup e dingwe ko luka ngai na ba Christino papa mana salite mi sa de michopo biloko akala ya ela soute na catch akena na catch akena LC sala so catch na LC ba benga na misa mundele michopo ba ça c'est un monstre ba benga ke photo aki o telenga na matete o lapa en tout cas moto epela tozala naka mpona ko kabo biso toke na kabo alors si on est boy nenge dinga loba boy qui est le pasteur o yazaki pena censé au le canal télévision qui a défié dinga quand on a lobi ba on so bazaki effrayé par rapport à tout le monde va fani ni mna ba frère wana baba ki non lokwa si église na biso bo na boy fa ba le kat omoni tala edinga bank sa église c'est que ya yebi mama kamna ngo ngo alobi ke ba pasteur zate na kata ngane limbisa bla pona bengo yedinga ya mapasi poza oya ya na ngati en tout cas mugo msuzu nga fana lo edinga faut que to ki na église to ki na prier na église mobwe na église mo za rakota shaumba ni na mso ya rakota limete kota funa to ki na yedinga kuna na moni ko benge pe ya edi et ça lui bien ça lui vraiment bien te ça lui bien te na longo li to ki na yedinga kuna Totano so ba meto ba yamba ete. Voilà, peuple de Dieu et tout biso toza wana kapona au mona kenga nga sekana nga. Bozo ngoma bete na communiquer la bonne humeur. La bonne humeur. Alors, le lot tozana pasteur na biso yo poli te na benga ba pasteur, hein? Pasteur na biso Joël nani Joël Francis. Joël aza prophète. Aza prophète. Le lo ba audio ezobima voix na ye makamne nyonso azobonde ya mobile na ye. Mais ye moko asali alobi jamais bana mokile banda ya ko lingana na muninga na ye. Akosa ki sodomité. Olinga place wana sodomie. Sodomie. Il faut zongaka. Sodomité. Donc ye aza pa mobile. Akoki jamais ko sala sodomie. Donc wana yete parce que Rolanda ndeni audio makamno so ya ye. Bon, maintenant rectifier le rumeur bat baïbaté. Joël Francis a moi en 1981. Abotani na mois d'octobre. C'est vraiment un ami. Et audio bimi azana 35 ans. Je crois que surtout calculé moi à 81. Je crois à totaliser 41 ans. Le directement audio d'abord c'est libre écoué. Deuxième chose, na ba technique auto salaka ba ko zope voix mutu. Ba sali yango pe ba bimisi yango. Donc c'est déjà un faux débat. Joël Francis a moi abotem en octobre on a fait sa date té. Octobre 1981. Donc à bientôt là comme ça 41 ans. Joël Francis Tato. Parce que on a dit que non, j'ai 35 ans. Bon, on a dit que il y a des faux débats.
Et puis Moutoloka Joël Francis Tatouaninga Zawana Bo, n'habite Azana double sim. Mobali Kitoko, Aibo Lata, Aibo Loba. Philadelphie. Yango na ebisaka yo. Au moins biloko yango kimana. Biloko yango, biloko matanga mafuta. Donc na mo mafuta ngo matakaka. Na moni matakaka. Omoni biloko cheko biloko kimaka Philadelphie. Biloko kima seke ba proposaka ye. Ndengo wana chena epwa. Po bato mzo baloba papa. Muto bakanga ki osa biloko na za passer à Philadelphie. Ah chantrete. C'est passer à Philadelphie. Mais bah ebisi so bato eza bata Philadelphie ba bina biso balobi non aza même pas pasteur aza qui chantre na kati ya jeunesse ya Philadelphie et non pasteur to prophète na kati ya église wana et puis babengana ça fait longtemps babengana écouter mais akima église na soni wana adosser ba yebaka misala ne depuis kala oui ba yako yeba misala na e nde yango sana akimaka on va voir hein, parce que bagnos balinga buzo baboya au moins eloko nda kuso mi buzo nyozo balinga babomba bombango hein donc sodomie na e banda depuis kala ba yako découvrir en kana jeunesse wana ala yakima ngana ebiso elo mona bi église moko po mi go président na tanga sous ba kombote président ba binanga te kotanga église moko na sous région il y a une grande église na ba ndele kambo chaque fois. Il y a une sœur à la église à Bima. C'est ma fille à mon autant comme ça. Elle ne pas. Nous allons récupérer peu le problème. Nous allons comboter. Azaï parmi les chanteurs grand choral. Pourquoi tu as quitté? Parce que Kuna et un système moko il y a des lesbiennes. Et ça na maman moko aza dirigeante ya batunyo so maman wana akendaki ko linga maman mususu. Donc la sœur mora boya botaki ba kende soki ne bakani wale. Mais c'est wana sino aya na ndaku nanga pona sa giwale. Or que nzoka na kepa mobali na ye. Donc c'est wana mobali na ye. Et la sœur wa question ni ko lukaye la fille wana baba manelo ya bingana muloko wana osala yango te. Et ba ni ko combattre viva combattre le kaming à longwa a comment l'église mona limité. Na tanga kombote. Voilà. A comment l'église mona limité église yango ezali entre première qui ba 5e mairie. Eh so tokolo ngape ba moins na ba plus on ba nyozo ba église entre awa na ngambo totanga pe kombote azawana c'est elle qui m'avait témoigné singa pas toi na mangenga papa et là on a quitté la église on a yangona mais ba na sous région une grande église na sous région na tanga kombote a longo église on a mais a comment ko ça mais na limité entre première qui 5e mairie ala ba côté wana moi na so autant ngabi que non mon papa bangi za vrai ana tika église wana parce que moi ça ne donc abale ko tchai déjà pression yo so linginga te ko mona ano combattre oui tabino papa likabonanga na ko garder ngote mais na regretter pe église on pas kei ya mabe isu bon koloka kasunga yo lobi Joël Tantou yangot oui ye akoki kozala bongo te bon système mama ki ona o tomoni evala utu ko bima alobi baninga ba pese $1500 ba pese $1500 te pourquoi mama ki ona wana est-ce que nzamba zo sala bino lisusu te tondeni bon en tout cas wana ndesh kimana ngai na mambu ya Joël Francis Tatou comme na vu pendant la vérification on parce que mais batango na ba molaire batango partout lobby à la culte mercredi jeudi avant qu'il y ait de France pas au Kende c'est un ami je dois aller les chercher ngamoko bon quand so que luker lo ba vérité biso to tana ba télévision makamnyo so to mona mutalekani penza ba te avant na après na kata ya troupe ba tebele na moni ozana singama ona ndika singa noir mutana bimisi vidéo après bimi na télévision na ba sac na ba biloko mo lokwa banganga evala lobi bayokana kibongote que bala kise na ba réseaux sociaux bayokana kibongote et puis mbongo ngo 1500 ngo to ebate so eza dollars so eza francs azwa ki ngo pété abengi papa Molière abengi de Eliezer alobi ba yote ele likam et puis effectivement to moni Molière atie yango Molière fa yango parce que la personne qui combat d'abord l'église c'est Molière ba yeba bilone yango wana aucun pays na bango bien ngake na Luanda même si il y a de mal
aucun pays ba koma gozoba buzoba pona ko publier ngo yaka ana RDC seul mboka ba combattant ba pasteur ezana RDC seul mboka ba finga ba président de la République ezana RDC seul mboka ba luka ba président ba kufa so accueillir soins médicaux akufi eza RDC seul mais oui na bango seul mboka so moni muta otombo ba publier la chantre de na ba chantre eza RDC yango zo mona tona se ya bilakeli mabe Bablo ba Nigérien ba ko sa makambo RDC. Moni que to songe pas yedi alobi. Ah, kutanga kete. Ah, gafana yo. Te asa gafana ngate meto mesana yedi alobi ba église ozo mona. Kimana yoso. Kimana yoso na mono kone bona olonga mikolo bima plateau so tanga ba koma edingwa. Na lobi mais non makambo o edingwa alobi na kenango bongo. Edingwa alobi ke o mona ba église ala sukutu église mo ya limité. Batala batebele. Mais moi nzamba zo sela bango te. Na biso nzamba sela bango te. Ye dingwe. E mo lo mususu nzambe na. E dingwe lo mo sala ko pardon la vie. Zo na ta catch. Ko tanga ko mona été. E dingwe apporter lo moko te na Kinshasa. Ah. Asa sportif apporter lo moko te ah. Neti nani. Bana ebele babimi bana o ya bota petio na wagi na sejo ba beta keso ba beta ke waka. Voilà, phénomène mobile ya mutu mwasi ya mutu baye balingani Nicolas featuring yobolo bani parce que le komi kaka ba komi a filmer babimisi mutakalogie ya mutu ba mutakaliser ba chantre de l'Éternel. Oh vaseline siko tozo yebate mwasi ya mutu oyaza abengami mwasi ya mutu azana bana na foyer zawadi oye na réseaux sociaux kasi demo abimi na 2022 comme zawadi demo demo ya sika 2022 zawadi et puis atende moment bowana na simate liboso est-ce tala mutabo aba Mike pena Mike ko kwea bana demo mo zawadi tala mutu donc zawadi ça dit zawadi Moi zawadi donc il fait nzamba zakala kasi bat biso to découvrir na simate liboso c'est que zawadi za ravina yango wana maman Nadège to raisonner ensemble oui et logo est très très important moi si ya mutu maman Nadège mobile nyoso ko kaba tout mais sauf sa femme mobile bali ako sacrifice tala kasavu akufa likola mwasi aya ko zongela via kei pena via kei mais azongi via dae me momi atikali Yesu akufa à cause ya mwasi aux églises mais comment soit disant ce qui papa pasteur pour mbali na yaza pasteur mbali na zawadi yaza pasteur donc alimbisaka au quatrième fois alimbisaka na yeye c'est que zawadi c'est que achayo na zakala lukanga c'est le délivrance. Comment une femme au moins sa femme mariée, mère de 4 enfants, à cause de featuring, à cause de $1,500, Moutouana qui a joué, femme mariée, on l'équipe la maman. Est-ce que vous avez une image de belle famille? Oui, vous avez une image de Tikalaka. Bana un jour au cola, bah mon avis maman on a ça. Pourquoi qu'on met sa fille à bana oyo moroboti? Et puis on s'en dit pour terminer, on manipule quoi adorer Nzambe. Na munoko wana bani ko adorer Nzambe vraiment na simate liboso zawadi benga 3 fois zawadi yoka koma mtu zawadi donc zawadi ça ilo mo babi zawadi yoka za donc dernière lettre alphabétique dans les chèques non yo penako les chèques ya basi nyonso ya Congo ezande yo zawadi et puis okisi nabo simbe kolo ba mama na il faut ça simbe kolo comment je fais ça simbe ba tete là nabo simbe kolo donc au sali buzoba na mois de mars wa makasi mois de la femme obi ki zawadi wa makasi donc au sali kindu donc bato obenga bato bazawadi ba lokwa bato mo omo zawadi ana 3 démons ana démon Jézabel ana démon Delila ana démon
il y a Hérodias. Hérodias, c'est moi, c'est Hérodias à Kata Jean-Baptiste Moutou. Donc, mission à Kata, et puis, on comprendre que complicité, nous sommes en complicité et où t'as ma jabou. Il y a besoin, ça dit, le plus populaire, il y a ma jabou, ça dit complicité. Pour comment c'est possible, c'est lui qui coûte tout le monde à la tête, continue sous-vêtements de l'autre abîmé, le roi. Bah, suspendre été. Mais Karamaï. Il y a sûr. Il y a sûr. Obi, je suis un mouton, Cédric. Écoute ça, cowboy, allez-y, ma gars, cowboy. Il y a ça, cowboy. Ça sous-vêtement. Mais, bah, suspendre été. Mais comme la R à Mike, on ne comprend pas que Mike va jaloux et belé. T'as là, moi, ça, Mike. T'as là, Moutoura Peigné. Peigné a comme à la portée de tout le monde. Peigné. Donc, Moutoura, ce soit à Lali. A raisonné car non, il faut la joie peigner. Il vient à Denis, c'est pas comment on t'a alors vient Denis Denis il s'assit la kala. Denis a son ensemble été. Son modèle mouton côté de la baise. En côté de la boinabo. Voilà revient en ngai. Naibi que so sinanga miso so tini naibi que artina matina ben ngai. Voilà. Pardon. Matina ko ben ngai. Pour blo ni ngo so seka tina omoni muntu na omoni muntu na yo matina ko benga ngate mutazo yo kisa soni et pas matineza de l'Église yango na ten a so moni pasteur mo ga ebosa na mission a pasteur célibataire ko bala été mais oui parce qu'il y a zitina na nini na ten tina mtano ya ne so ya manga papa mbali zokale allez mi tipiri bandaki déjà moi va coucher moi bandaki siko lelo je crois matina je crois que mais moi ça autrement na Noël ba chenze mona banga basakata zobina abina et puis donner ça luketo ala likambo ya nzoto baza batu me baza na statut na ba musu c'est vrai mais baza pe ya yoyebi kaka donc zawadi otiki ndaku na yo otiki lit conjugal na yo otiki mobile na otiki bana na yo eza ba jeune bango moi c'est mbali oui c'est que pena ba frère église au pasteur on a ateyaka c'est que pesi ba leka de zawadi na ba clavériste na ba bassiste na ba drummer na ba et puis na moni zawadi alinga mibali donc ana zawadi yo wana molimo ba coach yo linga mibali yo zawadi ngando so na couloir na ngai zawadi na rozwa pena vaseline te oui doli na rozwa moto ya mbuta nzala chante nango tuto nango no ba jango ya nango te ba vanti wana pa na batu tant ye zawadi pa ya ki pourquoi pas papa na misoma ikalamba ya boya parce que ayebi ke bango baza trop suivi baza batu mo ba yebana et puis ba filmer bango papa c'est que ça ba ja zawadi nde mutasala pas filmer batu batinda ki mobali nyonso ndo mo so mibali boné toza bo faible mobali ya banga ka moi cité mobali même ata moi ça na alliance a okende na ye c'est ça l'homme moi si ndé yonde so maintenant il faut yo mo ça dit oh c'est discipliné tala yana mwana mbali moko mone David azaki roi moko respecté mais un jour David a kota la moitié bato zo sokola moitié soda ma papa moitié ministre té moitié député té mais moitié soda pe soda mulongo soda ke na bunda na guerre mais David a ko kwena ye ozo ko pele kwana moitié ya soda moitié ministre té ya soda mais David a ko kwena ye. C'est-à-dire mobali nyonso na comprendre que c'est que ça di mutabandaka déjà bien avant et voilà donc à quoi ici na donc c'est-à-dire troisième jardin d'Éden eza zawadi yaza Eve Mike Kalamba yaza dans jardin d'Éden ya chambre basale makambwana tout le monde bon oh kokotsa kombote ngana kokotsa parce que ça message oh révérend Nabiso Dalo après ça qui est pas pasteur Nabiso Mike Kalamba yepe alobi azaloko la Samso bakate suki et tout moi babilo mo boy na koki vraiment on maîtrise dans te présent moulaï oui après ces conseils ami kitisate a telema vraiment na mabondeli parce que nzamba zo nga tombolé na manière mususu mais c'est ça bilobi cette fois juste ba tomber na monzama na tombola bango abi 7 fois donc ça dit même ba chiffre et pesami
ça dit c'est ezali eloko oyo ezaki kabalo ezali bien préparé malgré qu'azaki aime soit des fois être distrait oui aime soit des fois distrait ezali ba prière terre on a même ka majabu et lelo ba o bazana ont besoin ba sali yango au lieu que à se croiser les bras au lieu que ça songi ndeni mais ici ba to majabu soki bolongoli mai kalamba ina majabu kufi oui wana bien on attaque un homme de Dieu yana kati ya majabu wana mutu paza mo santu kuna kati azate oui tout le monde ezana soko sumu kakatana kokwene kobote atana kotonga atana jalousie oui là c'est vrai mutu tout le monde a une faiblesse nae oya kolonga mai kalamba na majabu ko kufa ko sila penangala et aussi l'angala. Vous devez toujours les soutenir parce que c'est votre frère. Oui. Et ça le coup la moutba bête massas na kata champ de bataille bon tika été bakozo ba memae. Ça dit le coup la bête ma kalambai ba pisto ba bête ba na kata champ de bataille vous yé Déborah abi malgré mon bana nga sebo na bona boya été. Mon bana nga sur cowboy. Ba boy été. Et bon, Mike Kalamba, pourquoi vous avez bode oya komeka pas un célibataire mais Mike Kalamba il faut refaire vinae Mike Kalamba et bon maman toke non kana ba mbula ndebe tambeli boye na malili allez yo ba no studio ba bengo na 3h tu as accepté ba e bati koka ko so mo ba sakisa déjà pondu na tabesika moko zawadi azaki pondu Mike Kalamba azaki taba aliye non yo za d'accord na mais oui soka lukaki attenté moi ba zawadi ngana ko pas que zawadi ebisa Mike soki o salite na ba que violer nga tu dois le faire ça dit chose à sauter bon na sala autant on sala a tchela ki Mike Kalamba ba roche toi Mike Kalamba silisi abukani abi bon mission n'a été accomplie donc eza lokola makambu oyoyo deli la salaka samsabi force no ezawapi so bisinga force na Mike Kalamba okoye na kwisa zawadi lokola nenge samsa ko na kwisa deli la so akati esuki maman likambu lokola rapport sexuel et lokomoko on peut pas publier yango d'abord moi c'est d'abord il faut d'abord ça dit donc on se garder mais tu ne batte oh vaseline tu mobala bima mais yo moi so bimi pour il fallait que bima ponde ba publier yo moi so bimi normal non azar Jezabel et puis oté na albaki na ngai na bimi makila lakisa biso dra na makila o lakisa biso na nyonso o lakisa biso na vaseline wana o asoma yeze couleur nini ko vaseline ko mebele ba bimi se biso ba vaseline boni ba fanti boko pour moi diso ke o tcheso mutu na po Mike pese banga na pota. Merci beaucoup. On est vraiment arrivé à la fin de notre analyse. Donc, ebi message na critiquer biso so to beti bino vraiment libaku. En tout cas, bo hésiter te, bo komela biso. Ba comment? Oui ba biso mettre la fan ebele. Na numéro na piaté. Numéro de biso niveau bazo lukae. Te apesi numéro taza na raison. Na appel numéro numéro nanga est affiché na bande de l'écran boko komela biso en tout cas tozala wana ravi ya ko accepter ko yamba bino ya ko yoka o bino boningi boye biso za la critique et za la ko féliciter biso et tout en tout cas toza wana pona ko recevoir tout ata ko finga biso po biso to lingana biso bato ba finga biso to mona vraiment vrai fan na biso za ba finga biso ba commentaire mabe wana c'est pas bon ba landa biso de début jusqu'à la fin donc bazar bato basala ki ba vina biso ça mais faut la que ça bato ne ba batinga rolata mon frère bien-aimé, le commentaire qu'a lobby, madame, s'il y a moyen, il faut montrer aussi à d'autres sœurs. Alors vraiment, merci beaucoup. Nzambe à Pambolayo. Bon, Tomeka Kakadon. Mon galère on a la sous robe. Alors toujours l'accepter bande konabiso pour toujours combattre, toujours lutter contre les antivaleurs. Dans les antivaleurs, mutumoro ya na senglé, abandi ko tourner ka bongo na senglé et raté. Alors tu ko corriger te mettre ko laksa baninga. Comment est-ce que ko se tenir pembeni ya invité na yo parce que nga za na invité na nga na benge na komba prophète. Na rolata sexy. De kabazawadi. Na robima Jezabel ba te zawadi de moi sika komo dans zawadi to kocho na kati ya zela so tan bible si la nyonso na sima
ezalani na Apocalypse. Après Apocalypse, liste moi za tochoko mona zawadi. Na tableau wana. Un tableau wana zawadi ya zawana tochi wana. Zawadi changer maman changer. Oyo kisi biso vraiment soni. En tout cas papa na biso message oyo clé bakoki kokanga bato balingaka ona bato balingaka côté wana ba ope bazolanda biso. Bato balinganga nzamba pambola bino na moni no Gaël na États-Unis, que Dieu te bénisse beaucoup. À tous mes enfants sur na Katia awa pe libanda, ma mère chérie na Kombo Ana Kalambai. Que Dieu te bénisse beaucoup. Je crois que la mine était déjà dans ma belle. On a déjà mon la poto. Donc, si vous voulez barater, on a déjà mon la poto. Baba kansaka telengana telengana. Ba mekate. Bon mon appétit bon. Bon mekate. Ba mekate. Bon mekate. Na mon la poto. Donc, na mon la poto ya sûr. Ya sûr. Mais telengana na poto de poto banga Poutine pour abisa Canada au beta on a Paris. De total na total. Na pesi concert na privé na combo ya Shaban Miracle da je tout na pesi nombo tebele na pesi apôtre Joab Kinkela ala ndarabiso apôtre Joab Kinkela na biso abi moi ça na bosala ne wana nenga sekaka wana yeba pesa babo non communiquer ka babo numéro apôtre Joab Kinkela en tout cas ya yo ngwana na pesi maman Charlie Kinkela na pesi bambo tebele na bosalite winner mon fils que j'aime beaucoup en tout cas nzama pambola bino bana nga basilité bazata emebe na moni te wana fona pesa Isabelle Isabelle maman Astrid maman Samuel maman Isaac Dieu merci et puis Claudia Panzo kalaming te anniversaire le 4 avril mokolo au prophète Eric Abotama na ozela yoti soza code pesa kote ngane na pesa te pardon ayiba te ya pesa oya transparence et puis bato bafinga biso tango finga sota pe biso otili pata mo eloko mokiete o finga ka bato ka bo vraiment anniversaire le Calabé le 4 avril voilà conseil à Souka na pesa merci beaucoup à l'apôtre Dayo. Oui, Samuel. Dayo, en tout cas, que Dieu te bénisse beaucoup. Et merci encore une fois na conseil à papa na biso Philadelphie na Combo ya Roland Dalo. Viens na Kamunganga, moi na Kamunganga. Viens na Kamunganga, viens na. Na moni pena le kinaye pasteur Njunga. Na pêche mbote et Mike Kalambai pour croiser les bras s'il te plaît mon frère. Ce sont des choses qui arrivent, tout ça va humain. Ba humain, toi na faiblesse ezali, à la vraie, à la faux. Ils ont la vraie, ils ont la vraie, ils ont la faux. Pour croiser les bras. Tellement relève-toi. Ils ont complicité avec le pasteur Salaki et ils ont réussi. Mais, au fan de la thé, tellement encore une fois, nous sommes là. Nous sommes là. Tous soutenir dans ma prière, ma camonioso. Zawadi, des mots Zawadi. Ce que vous voulez, au Senga Mike Kalambai. Pardon, l'an 2022 est aussi le layo mabe. L'an 2022, Monica Nobaï na Simana, Makile Zobima et Fungwama. En tout cas, merci beaucoup. Alors, bateau nyonso, bailandi biso na bokebi nyonso, merci Nabino. En tout cas, beau s'abonner vraiment massivement. Vous allez jamais dessus ba critique, to boya raté, bo continuer ko sa biso ba critique. O ezanga ki bo ba c'est la biso poto ebike na sima biso to ya na ba news. Sans news au moins na no biso te. Da biso to ya na biso kana ba news. So ba news au moins biso to télémisé loko yo koloba. Donc sans news to ya raté. Alors, merci beaucoup. À mon père spirituel, révérend Dayo Samuel, bala nyonso ya film na pesibino bambo. Tatala molimo. Ebele oui. Obi nga boy papa na molimo te. Papa na yo mo fo boka comme Serge Kipula. Serge papa na biso Serge Kipula na pesi yo pe bambo tebele ko lemba biso te ataba na bazo kweya yo telemisara biso po ya ngwana isa devoir na yo. Alors merci à Willy Moucheni l'inamovible code mboka. Ya Willy Moucheni l'inamovible babi fondation Willy Moucheni toujours ya Willy Moucheni olemba biso tata tozo senga nela tata tozo benga et po boya raté o ya maraka ko pesa ngana na diete te nenga yoki boya Willy ya eza donc ya Willy Moucheni de code mboka code mondial yo code mboka ka te mais code mondial ya Willy Moucheni na peso bambo tebele PDG Malou Mavoka papa social PDG Malou Mavoka papa social na pesio bambo tebele bana nyonso Israël référence ba travailleur nyonso Israël référence na pesio bambo tebele ba lobby place a komenzaka place na matongi wana Israël référence bozala wana cadre moko ya kitoko place per osala ba émission ya bien ezaka wana na Israël référence. Merci président Nyanga Zéphirin Nyanga balobi mikolo promotion ya banzembo tout
ya président Zéphirin Nyanga Kalaming te bozwa on a trace Kalaming te bozwa balapanga bozwa l'argent faux débat bozwa régie des eaux bozwa nyonso nulle part ailleurs. Si vous avez aimé cette belle émission, dites merci comme ça à toute l'équipe de Weekend des Stars. Waouh, Weekend des Stars, les émissions na salara na télévision, chez Bisso télévision, na batu nyonso ba équipe nyonso ya chez Bisso télévision, bato ba salara analyse dio ba on ba fungola bazora biso ba les à côté ba les akati. Nga benga ba les mayo kapa de Nadège Kimana, les mayo kapa de Nadège Kimana, ba so ba simbi bilili, ba kena nango illustration et salamateka na chez Bisso télévision. Une chaîne qui vous ressemble. Ce qui est sûr avec même plaisir, restez toujours connectés sur nos antennes. Naebi ke bozalara jamais dessus. D'ici là, portez-vous bien. Namoni Jili Pamboula mignonne, na peso bambo tebele donc bye. Oui, je confirme des boutiques et Tikalamoko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le bureau réseau par Colibo, tu fais des tennis, tu vas pas mouchard, non, c'est long. Oui, pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te, pote kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pa mo la bateau nyoso ba ko assister